l'histoire du jour na Kina TV, papa Nabiso Robert a koufa pendant 8 heures de temps. Na hôpital ya yolo médical, 8 heures de temps, azana attestation ya décès. Bandeko, nana sacrifia ye, nanya bomaki ye, mama na bango, tata mwasi na collègue na ye ya musala. Mawa ya nzambe nde, abimi na nzoto na moni ye moko ebembe na mbetu. Ba osala ba incantation po basala ni ba bengi ba na ko maîtriser âme na ye, mais na hôpital wana yolo médical, ezaki na bato bandeko bondela. Bandeko bondela. Du coup, donc ndeko, mokili makambo. Landa, témoignage à papa Robert, lo lenge nini memaki na kufa, lo lenge nini nzambe na mawane. Alobi mwana la champion nga na bonde la rate mama. Nazwa ki musala na komaki na mbongo ezalaka kindumba na bonde la kate. Na nzela ya ngolo ya nzambe ninga na zonga 8 heures ba deklaranga ya kokufa. Ndeko landa lisolo ayebisa akufi bato ba olela ye esi ba déclarer mais amoni petinde mwasi na ya piqué crise. Tinde ba popoli ba bwakeli ba mai ye na azumi mona awa azumi mona pe kuna na mbeto. Alobi la championna liwa et a jeu d'esprit et a jeu moké. Surtout ce qu'on finit liwa nzambete et ça m'a bémingi. Suivez l'histoire des journaux de Kina TV Rosala décité. Suivez, on se retrouve juste après la pub. Suivez. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne qui m'a dit, dès qu'il n'a donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède, gros coucou, n'a pas abonné, nous sommes Kina TV partout dans le monde ici, qu'à Bozali, et j'ai dit bienvenue à nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout sauf rien, sans oublier les sponsors officiels de Kina TV, mon vieux Benz Benzola, Moutou Kayatano 4x4 double pression, ya Suède, Bana Congo. Bana tous les 5 continents. Boyoka, lisoloe. Bandeko. Lisoloe wote papa na biso Robert. Akufaki. Ndamba sala grâce à peu bazer. Nanzela ya morgue. Ya bondeko. Ndi papa na biso la muka nanzela. Alobi la championna. Otala ko. Mbote mingi na bato nyoso balandanga depuis Kishasa. Kishasa oye. Papa nanga Alain Bondeke, mama nanga Nicole, Belou depuis Kinshasa bambote. Papa nanga Jean Vena Mongo na mama Marie bambote. Bino ba olandanga ngai bochaka megana bino pona kolanda la championne, ko soutenir la championne. Franchement nzamba pambola bino. Papa nanga lobi la championne landa ko sala. Nzamba sala ngangolo. Nazoki mo musala malamu kana kolo bateki na yebaki nzambo nazalaki fa te mwasi na nganda bandaki na eko bondola mwasi na nganda yebaki nzambe ngai na adjoint na ngai to bandai ko bima to zalaki mwasi na mobali tozo bima to banda ko bima ta après ba 2 ans to zalaka ensemble donc likango je suis mariée et 2 enfants à la maison mais wana ezakaka deuxième regard. Ndeko na ngai ya mobali akufa liwa ya brisque vraiment côté wana nzamba sala ngolo to sala ka misala bien mais liwe koma kokota na famille ya liboso akufi brisque ka boy musala bien donc brisque wa piqué crise akufi nde bato bakoma ko bondela révélation bima qui paraît que zala ki notre maman nde bakanga ki ndoki. Vraiment, nzamba limbisa po maloba bande ko loba, isalaki vraiment que tout se comporter mabe par rapport ya veuve ya grand frère na biso na bano ya bota to ki para bango te donc to sundo la bango. Pourquoi bakanga ki maman abota biso ndoki. La championne ngai na kuta ki musala. Un certain mardi na bossa na kiloko anati.
Na komi na ndaku nzoto eza malamu te. Nabi mercredi nake musala te. Jeudi pe nake musala te. Vendredi likangu nanga oto bimaki na musala. Lokola mona kingate ayaki na ndaku nanga. Kotikela nga ba dossier fali na sala nini natanga pe na signé. Na ndaku nanga nafandaka na mamo ya boti biso. Oyo veuve ya grand frère ya kanga ndoki na bana na ye na famille ya veuve ya grand frère. Mama na biso. Ndengai nazwa ye na ndaku po nzambe vama pambola mwa ndaku munene oboko ofanda na yo na mwasi na bana et puis bote bato donc eko causer problème te. Papa na msalobi la championnat. Likangu nanga aye. Vraiment na ndako se sentir malamu te moyen na bimata na véranda izalaki te nazali kaka allongé na salon na ngai donc elle était obligée à kokota. Et puis moi si nanga ndako ayebaki même pas, elle avait aucune idée que wana zali kangu ya ebika ki collègue ya musala ayambie pe poliment ayeseke te papa ndoto eza kotungisa ba pesa kina okiti na fandi na véranda. Tanga fandi na véranda nga na ngai malamu te na isi moi si nanga loba na ye akota. Ote chef na ye otala yo po nazana mikanda o signer patati patata la championne na bikete na yo kinzoto malamu te ya mwana na fandi mais semaine prochaine msusu na koya na ngai la championne na signer ba document tant na signer ba document alobi kete atiki nga na sala nini na lala kopini na ngai likangu na nga pe ayebi mama na ngai te mbala liboso aya na ndaku na ngai bandi ko solula na mama. Na yoki kaka libanda bat baza ko solola akendaki penza mbala moko te. Par exemple ceux qui a komaki après musala ba 17h passé donc copine na ngai atikalaki na lopango ti ba 21h passé lopango yo yebi batu te mais elle parlait avec ma maman donc lokola esi ba yebana donc te fanda kasi te ndenge nini yo kotala biso yo pressé boy donc asala ki ata plus de 4 heures na lopango na ngai. La championne na sala malaise makasi. Tant na sali malaise makasi. Ba loi taxi. Ba mimanga na hôpital. Na hôpital, mwana na ngai liboso esa kolaki. Pona oloba, likambo tango esalemi, naza na se a 50 ans. Toza déjà na mwana liboso o esa kolaki. Donc na hôpital ba mimaki ngai, mwasi na nga zalaki, mwana na biso liboso azalaki. Pour moi, c'est Zalaki vraiment paniqué. Maman oya botanga. Azalaki et puis nanani na collègue ya msala. Yepe a continué na taxi au bazo mimangai na hôpital. Image ya suko nga na yebi kete na zalaki ba memingai na kei na koti na mutuka poto kende na hôpital. Na hôpital la moto kendaki papa tangi komba lobi na yolo médical. La championne na yolo médical. Na yebite eloko nini salemaki mais na se retrouver nzoto na ngai elali na mbetu ngai libanda. Vous comprenez? Azomona nzoto ne lali na mbetu mais ye moko aza komimona eza ndoto te abina omona ngo lokola eza ko ezo salema eza rêve te. Nzoka la champion na kufi na église ya nini, pardon, l'hôpital ya yolo médical. Ba médecin ba lobini, ba constater nga mort. Ba constater nga déjà ya kokufa. Nde na bimi na nzoto na nga mona za komi mona ngai moko na lali. Naza komi simba mais na o simba te. Moi si na nga sali nini, asala malaise. Akweya na moni nde ba obwa kele mai. La championne, nazo benga mwasi na nga na obenga mwana na ngai, naza ko benga mutu azo yoka ngai te. Mais nga moko nazo mimona nzoto na nga. La championne liwa eza jemuki. Liwa eza jemuki. Na salaka malaise nazo yeba na bimi na ndaku na koti na taxi na nzela ya hôpital. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc wana ka ande na se rappelaka. Na omona mwasi na nganda olela, nga na omona mwasi na nganda zolela. Na chambre sika tozalaki wana ba maladi mususu na ba garde malade babite boya eza panique,
muta oti kokufa boye nde bozo ganga bozo sali bozo stresser ba maladi mususu. La championne na kimi na couloir lolenge mwasi na nga bakendaki na ye po bakende kosani kobwakela ye mai kuna po azalaki vraiment hors d'elle. Tango na tikali kuna mukiete na zongi lisu na chambre isika nazalaki na olinga na comprendre makambo ye bande kosala melanga. La championne na moni mamo ya botanga na collègue nanga ba osala benkatation nga nazomona bango bango pe bazomona ngai po nga nazalaki mukie par rapport na bango bango bazalaki na ba neti kikonki neti Goliath nga nazalaki mukie donc na mukie wana mutakoye pe kozwa nga tinga na mulangi azwi ngai donc ndenge wana collègue na ngai alobi na mamo ya bota ngai ok sikoyo okoki kozwa ye. La championne na chambre ya hôpital esika nga na kufaki bandeko mosusu babandi kobondela po na kobenga na molimo na kufa esprit de mort etelemi esuka kaka esuka euti bazobondela mama na nga namoni mama na ngai azwi ngai donc na komaki mukie okokai kozwa nga nazomona ngai moko munene bandeko nazomeka ko expliquer po nga namona kite me papa azokoloba ke ye moko azomimona lali mais azalaki mukie par rapport ya muto alalaki wana donc mama na azwi nga alobi mama na ngai baboti ngai azwi nga asimbi nga alinga tambola quelques mètres po ke notianga na saki na ye dikumba moka relâché ngai collègue na nga tunye. La championne na mona bango bazo solola en esprit mais boye mama za kolelanga collègue na nga za kolelanga mais nazo yoka mingongo mususu oyo ezolela mususu oyo pe bazo solola na collègue na nga mususu. La championne mondo yo soki nzamba fongoli yo miss pona komona bandeko pasi ndeko papa lobi mama za na devoir voix oyo bato mokili baza koyoka na voix oyo bato baza siko na esprit neti nga nazo yoka mama na nga nde collègue o likango na nga na bimaka na ye alobi siko okoki kozwa ye mama zwiga ake na ngai kele atamboli quelques mètres po akende kotianga na saki arelâché nga alobi moto donc neti aziki moto atiki ngai donc na neti moi jouer moko neti moi jouer moko okanga na liboko bosimbi nga ochenga pe na saki ochenga na elambo bo mingi esika neti moi loko moka mukie moto donc neti osimbi eloko moto mama atiki nga mbala moko oh likangwa ye nini mama alobi te na ziki na comprendre te na ziki likangwa meka kuta zo kokata bite aza mwana no yo moko ifo sala nini yo moko ifo sala nini obomba ye okoka ko maîtriser esprit na ye po ngai na sali nyoso tout donc ngai nini na ngai esuki awa ngai rôle na ngai esuki awa aza mwana no yo moko ifo sala nini oyeba ko sala nini ko maîtriser molimo. La championne wana mwasi na ngana mwana kuna nazo meka ko comprendre makambo ezo salema na comprendre que na kufi me naza komimona ngai moko na comprendre que na kufi me liwa ya nzambe te bakomi discussion entre mama na ngai na likango na ngwa zali collègue musala donc tinde nga na bima na collègue na nga musala ezala nini envoûtement oye kotaka na kati na nga po yae bana kolekisa nga donc ya pesa passe tinda yaki wana na ndako nga na sinyaki ezaleka ba dossier ya musala te ezalaki ba dossier ya musala te na mi signalaki liwa na ngai collègue azo yibisa mama na nga boye bazo lela me bazo solola na ite so bozo comprendre nga na boye neti nazo loba me munoko mususu o kaka bata molimo yazo yokango mama meki lisusu aziki mama meki lisusu aziki kuna bato batokisi prière bakomi kobenga me boya kolongola moto asa kufi sikoyo bokosala ndenge nini boya kolongola paza ko stresser bato bazo ganga bato bazo lela bato mususu bazalaki na ka urgence malade
Donc, mon akake mutaye kaka boy de quoi koufi et stressaka. Mais kuna na hôpital wana eska tozalaki na yolo médical à l'époque. La championne à l'époque. Na yebite yolo médical ya lelo. À l'époque, yolo médical les alaka na morgue te. Lelo na yebite. Donc, moye ba ya ko memanga po ba kende nanga wapi ezate. Donc, ezalaki kaka wana kaka na mbeto ba fini kinga. Maman nanga meki ko pesa nga kokite. Maman nanga meki ko zwanga pardon zo molimo nanga tsana saki ya kokite la championne. Eza lokwa naza ko zika. Pona nini prière o etokaki na chambre. Et si quand tous nanga zalaki na ba maladie mususu bazalaki. Ya mwana kaka nde mtesalaki de sorte que te mote comme si kana mama ko kakosala nini ko simba molimo nanga te parce que j'étais déclaré mort. Cliniquement j'étais mort. Mais mon esprit était encore là. Là, c'était juste, alors ils allaient juste qu'à couvertir. Mais mon esprit était encore là. J'ai vu d'autres esprits. Dans un monde, bato mikuse netingai. Dans un monde qui était, bato bao telengana na hôpital wana. Na ba couloir wana bato bao lekana. Bato yo bazana bo moite. Parce que nga mona za komi mona. J'ai compris que t'es. Il n'y a pas moyen de contacter bateau ya mondo yo ya mokili. Donc ça le quoi rideau et katani et séparer biso bino ba kufi na bateau bazana bon moi. J'ai vu ma femme den bazo tchaye mo pépé. Moi na biso mobile aso yebise que non maman il faut za la makasi. Il faut za la makasi. Maman si na ngaza ko lena ko suka ndenge nini na bana. Na komi nini na mboko ya Kishasa. La championne ngai si na kufa. Nazo mona ba seni nyoso ezo lekana. Maman nanga lokola koki kozwanga te na moni azo solola na tata mwasi na biso alobi fo ya il faut ya nga awa naza kokoka te po likango atoni mama siko to osandeni habite nga awa na okoka te il faut ya la championne maman nanga zale na téléphone te tango na lamuka ki nde na confronta ki maman na ngai ke yo misala na mabe ganfa kufa bakanga ondo ki pona makambo yo lingo tika te yo zala ki na téléphone te malgré na kufa ki na mona ki tout ce qui s'est passé tata moi si yo koma ki andenge ni nanya benga ki yo mais na loyenge wana tango na kufa ki di kuka bo tata moi si na biso bimi na hôpital nanya benge muta komi tuna na ngonga na te ayepe na loyenge abandi kolela nzoka yende kwa enchaîner. La championne mon temps to pesa ka pouvoir obiso to ba matriarcat to za ba patriarcat to za la rapena pouvoir côté ba papa mama yebisi tata mo salve kete yondo zali papa yonde muto okoza na pouvoir ponga na meki awa ezo simba tele msu yo meka eko simba tata mo siblanga pe a meki po azwa molimo nanga sala nini ayeba na ko neutraliser ngo abomba ngo soki wapi akokite. Donc ezalaki lokola bazo simba libanga ya moto ezalaki lokola bazo simba soki nini mwasi nanga kuna moko tango kolele sili a se ressaisir abandi ko bondela esalaki lisusu renfort ya amna ngai la championne wana pe ezokende bato ba koloba le msuki ete il fallait qu'il ba réanimer. Tout ça là a été fait. J'avais plus de signes de vie. Na batao nga na salaki sans kopema. Ce qui pendait zalaki ki non izalaki loko moko izana nkaka normal. Na kokai ko zonga me. Le msu ngena zalaki zingi po nini cerveau. Ibande ko zwa oxygène te. Donc cela veut dire que alinga ka za na ba problème moko sérieux après avoir que ko reprendre vie. Mais bachaki nga ni na coma ou bien na ni moko respiratoire. Non, j'étais mort, déclaré mort cliniquement. Bato basimba kinga malili na nzoto. 8 heures. 8 heures du temps. Ezwaki. Basimba ni likango. Tata mwasi, maman oyangai, po basala neza lokola, ba omona ngai aboye. Baso loba j'avais compris que basala ba incantation. Neti nga aboye, naza mukie boye, ba oya neti basimba ngai. Donc basimbi ça, tata mwasi na ngai, maman simbi likango simbi. Tata mwasi simbi, mais la championne batiki. Ba koka ko maîtriser esprit na ngai te. Ba koka ki ko maîtriser esprit na ngai te. Yebisa bana nzambe.
mutu diable po azwa yo ako approcher yo. Papa lobi wana ezalaki likangu na ye ya 2 ans. Ayebi mama na nga te ma ya kotala ngai jour kaka aya kotala nga na signer ba papier nde na sala malaise a se retrouver kuna akokende pete donc ayaki nde mission ya kosala nini ya kopesa baboti na ngai passe po yende naza sire bakotaki na nzela na ye po akomaki likangu na ngai. Yebisa peuple ya Nzambe kobanga Nzambe eleki nyonso soki delo na kosolola no la champion eza mpona ngolu na yebi te Nzambe na mawane abekisanga. La champion nga naza na attestation de décès. Bandeko papa aza na attestation de décès na jour na heure. Donc basali yango bapesi bango nde basali nini bakangisi taxi po bamema corps na ye na bondeko. Bamemi corps na yolo médical donc corps wana ebima ebembe. Ezate ke yo moto azopema te ebembe. Bandeko Nzambe aza malamu. Eloko nini elekelaka Nzambe. Yango obi ba témoignage ya bato, ça me rend encore plus proche. Ça me pousse à être humble. Ça me pousse à comprendre. Je ne sais même pas. Alobi la championne. Wana tata mwasi na nga na mama na ngai na likamu. Na kufi me bako ko maîtriser ni na ngai te. Nga mona omi mona, ngai moko naza komi mona. Naza komi mona. Tamba olinga bakende na ngai nazwi paniki. Siko ba okende na nga na kosala ndini, ba okende na nga na kosala ndini. Ngai moko na kati na koti na kata taxi. Oye koti taxi te alobi ezalaki yas. La champion na koti na kati ya so ememi ebembe na nga. Ngai moko na omona siko na tuna siko toke wapi, siko toke wapi, siko toke wapi. Mama na ngai bisinga lobi yoza ya kokufa. Nyoso ko sala ba oyoko te. Oza ya kokufa. Soko mitiki ekozala malamu. La champion Nzambe soka sepeli na ye ala kiso makambule msusu ya mokili mususu. Oyo mokili ya bawa. Ngai na mona makamba mokili ya bawa. Njoto nde kufaka la champion molimo. Ekendaka wapi. Oyo Nzambe kendaka na Nzambe. Oyo atome kendaka pa bakolo nango. Moi mon esprit était là. J'ai vu ma mère. J'ai vu ma mère. J'ai compris que maman nanga zolinga kanga tianga na saki. Ozawana, ozana force était. Donc tu n'as plus la force. Comme le quoi là, na yébité. Comme le quoi chose. Même tu cries. Ozo simba moi sinayo. Muta oyo kwa zate. To koti na yas. Il a champion. To koti na yas. Nanzela ya bondeko. Po bakendo tianga ina morgue. C'est du pétrin. Ça, c'est plus que même du pétrin. Ça, c'est tchétchéri et tchétchéra. Au pende balobaraki, les terrains maboulou. L'arbitre est kono. Les supporters, bandeko, supporters à cause de la membre à famille. Supporters à cause de la likango. Supporters à cause de la mobile, à cause de la nyonso. Les supporters sont méchants. C'est juste Dieu qui est amour. Papa na biso lobi. La championne. Bondeko musikate. Na yebika ake toza na nzela. Na yokipe bazo kendo tsanga na morgue. Mais siko soki nzoto tangue koti kuna donc ozomi tuna ba question belé. Lokolo zana mokili ya ba oyo ba kufa. Omoni pe ba oyo yo ba kufa. Omoni pe bato ba kufa. Bazo comprendre que yo uti ko kufa kala mingi te posa paniquer. Non, nous comprendre te monde ni ozo se retrouver.
naomona ngo boye nazomona ngo boye na miso na nga naomona ngo boye na sala lokola na ngina kosola boye l'éternel boye wana na nzoto ya molimo ya kufa wana na nzoto ya mukie n'esprit ya mukie wana papa na misalo bia sala neti moni koso ye papa linga kosola boye akosoli tango akosoli azongi pe na nzoto na ye azongi na nzoto na ye nzoto na ye ya ebembe omoni na yasi balongoli bakiti la championne balongoli bakiti mutu na ngai tango nalamukaki na nini na makola mwasi na ngai mutu apanika te kaka mwasi na nga mama na nga tata mwasi likang mwana na nga azalaki na liboso kuna alamuki la championne chauffeur neti pena kendo kota na terrasse biso na bondeko a quelques mètres neti pena kendo kota na terrasse tango batelemi mwana na nga liboso ya mobali aye afongoli pa kotala po mama na banga ganye keke alamuki la championne na lamuki ole mama na nga azala na esengo tata mwasi na nga azala na esengo likamu na nga azala na esengo baweli kobima basali réunion entre 3 personnes boye basali réunion entre 3 personnes libanda kuna nalamuki pe teke o eza teke o lokola cerveau etikalaki 2 minutes sans oxygène sans nini et tout et on a ezala endommagé pas du tout mon cerveau n'était pas endommagé pas du tout nalamuki pe na bandi koloba na bandi koloba na kati kaka ya yasi wana mwana na nga lobiki te démarrer to kende na hôpital ba mekana kotala papa tozo comprendre te nini biso to wuti kuna papa zalaki ya kokufa nga moko na bisi mwana nga na bina yebi na moni seni nyonso tu ndenge leki nde mama apekaki crise nde bobwakelaki mai nde bokendaki kopopule na moni nyonso siko bazo kamwa po la championne na kufaki mais papa kufaki ndenge nini akomona ki mama apekaki crise la championne toke na hôpital batalinga eloko te même malaise on azalaki nango na ndako eloko te nayebisi mwasi nanga abondela nayebisi mwasi asalani abondela po tozalaki vraiment tongo ezokende neti kotana bato oyo abimaka tongo ya bakope tu esi bazali na bango libanda mais molili kaka ya ba 5 heures ba 5 heures wana nalobi mwasi nanga abondela tokenda na hôpital batalanga bandima attestation wana te mais docteur otoyaki kokuta pardon téléphone ekoti docteur otoyaki kokuta bandeko alobi nini collègue nango azalaka sérieux omoni mutu asali attestation docteur ya bondeko ayebaki ye pour ba médecin basala na bo hôpital ebele ayebaki ye avec non celui-là c'est un docteur c'est un médecin sérieux so ka signé awa cela veut dire que c'est kokufaki ne bazo yebisanga que soki penza batao nyonso sali kezalaka penza ke o ndengo zalaki déclaré cliniquement olinga kozala na ba problème na cerveau tu allais pas être comme ça olinga kosala nini ozala boye te nde yango wana nayebisi bino bato baza ba médecin oui soki mutu azwi oxygène te ne fiske kaka pendant 30 ba une heure yango de sala omona mutu alamuki na ye mais cerveau
ils ont endommagé. Mais yé, plus de 5 heures. Abila championne. Basala batala et l'autre côté. Kota ebo, et sala bo, pema ebo, et l'autre côté. Oh, tension ni te. Bato nyonso basala ki garde mukolo ana ekomi ndenga na komi star ne hôpital a bondeko. Bato ba yebi solo lem so ba ko se retrouver. L'hôpital a bondeko nga na kendaki po batangai na morgue. Na yakaka na ni attestation de décès, na certificat de décès. OR na kufaki et tout mort nini bakomi nyonso nazana ngo lokola témoignage silelo. To silisi wana le quoi to koma kitongo to sali nini to siminzela ngana mwasi na ngana mwana to kei mama précéda ki biso la championne ndenga na mona ki bango makabande ko sala ba yeba ki peke na moni bango ba yeba ki ke na comprendre misala na bango ndenga tuni mwasi na nga tanto komi na ndako na beteli bango sono be ngai na kufaki na mimonaki na komi ko beta lisolo bazo kamme papa yuso kufaki habite na zalaki pembeni wana ti mama so kweya so pike crise nga na olanda na osimba bino bo simba ngate na osimba bino bo simba te na obela bino bo belela bo yoka ngai te nde bato babandi ko bondela wana bakomi ko bakete baya ko longola corps na nga na omona la championne ça ba seno esalemaki okoyi koyeba te soko mona kiti na ebisi mwasi na landi yo ti kuna esika ba osopelo mai na landi yo na mona ki petit tango tata mwasi ayaki la championne ngesi ba déclarer nga na kufaki ndengi na koyeba ke tata mwasi na nga yaki soki na ndeko mona te mwasi na nga tikala munoko poleli mwana na nga mobali afandaki na kiti afandi na se alobi la championne to tambola na kubanga nzambe yo mimonaka yo nde yo nde danser ya hey nature ya mokete yo te ba oyo yeba bakufati siko ki yankango ya nini na mokili nzambe ki yankango ya nini na mokili nzambe ndeko mwasi ndeko mobali alobi la championne azoka nzoto malili bandeko ba chair de poule moi ebo mona ezate bo mona nde ba poil eteleminga ouais alobi la championne na fandisi mwasi na ebisi talaboy mamo ya botanga bota biso soni loka muto basali nini basopeli nini mai balobi te yo ifolala na bite na olala te na kolala te papa na biso akufa bien sûr nabengi tata mwasi natindi mwana mobali kendo benga tata mwasi atosi pe aye la championne na fandi sa réunion de famille na teka maman na ngai nde bata mokili baloba soko moni ndoki fo belela bandeko aye tata mwasi bandoka papa bazalaki mama biso bano ya boti tozalaki na zui parole na bi mama yo bakanga ondoki il paraît que yondo lekisa yaya mais na makambo nga na moni na hôpital ya yolo maman je confirme aujourd'hui que tu es sorcière la championne maman sa wanga na kindoki nete ni tata mwasi yo te ke muta wanga na kindoki na bango azalate na bingana kufa papa kulutu papa leki tala makambo eleka ki boye mama yo za na telefone te mwana na nga yete mutabenga ki tata mwasi ni ma femme collègue na nga ya musala ayebi famille ya papa na nga te comment se fait-il tantine toi tu t'es retrouvé à l'hôpital na wana si c'était pas na ndenga sorcellerie comment batunye pe balobi kete si nani abenga kiyo yo yebisa biso nani abenga kiyo oyeba ki ndenge nini ke bango ba na hôpital na lobi te na ndenge ya mystique tantine elle était là pour me livrer lokola yaza papa maman nda benga ki nga na mona ki bango nyonso tu wana bandeko ko beta tolo te la championne totala kayo totala ke mission moko lobaki kete mingi bato balobaka mama na biso na bomwana nyonso alie biso te bota to komika mikolo ndake ndokolia biso la championne nga na betela mama na nga tolo veuve ya grand frère na nga na bana to kipa bango te po bakanga mama ndoki
Mais bazalaki na raison. Lelo liwa ya na biso ezana maboko mama. Mama zalaki parmi. Nde bazo sala ba jena batata na tata mwasi. Maman elle était parmi. Mais la joie qui défense na ye. Ce que moni maman nango kondimate ki ana misala mabe. Yende muta azwi ngai ya kotsanga na saki. Nzambe ndalinga kita ziki na moto nda tiki ngai. Abengi tata mwasi ye. Batuni tata mwasi yo se retrouva ki na hôpital ndenge nini. Yo yebisa biso muta benga ki yo. Po collègue na ngasa na numéro na otako yebo ndenge nini. Maman aboti biso atambola ki na téléphone te po azalaka nango pete. Siko yo na benga ki yo. Tata mwasi misuka na seboye la championna. O moni ki ndoki pende yebali na famille ki bango wana bandoki. Misuka na seboye. Mais Luba ndenge nini bino basi boko yiko telemela makambo pona kochaka bato na se. Ndenge nini buluba soki likambo ezali. Loba yo komaki kuna ndenge nini. Ndenge nini oyebaki ke mwana za kuna l'hôpital. Ndenge nini oyebaki ke mwana kufa ki nanya benga kiyo. Batu na mwana mobala ngana bengi tata mwasi te. Batu na mwasi na nga ngana bengi te. Na vertige na ke no benga ndenge nini. Mama ya botanga bango na bango bandoki. Azala yata na telefone te. Akoma kuna ndenge nini. Ndoki bayaki nde babomanga basala nini babomaki nga deja la championne mais molimo na nga nde bakoka kosimba te molimo na nga nde bakoka kosimba te yango yebisa bana nzambe ko paniquer oui mais bondela liweza j'ai esprit si bon moni ka ni wo za malamu te botokisa mabondeli molimo ezaka wana nga moko nazo mimona ngai moko naza komimuna nde bazo déclarer ba bimisa ngai soki le mso zalaki ba hôpital ezaka na ba mort le mso si batiaki nga na morgue kala le mso batiaki nga na morgue kala na Kinshasa ni hôpital ya nini oya yolo médical na bonde konde bakenda siko ko sa nini ko consulter ngai. Pour muta yena nini on a certificat de décès azo tambola azo loba. Mokilio makambo. Tambola mokilio kota mayanzi. La championne. Ndenge zalaka. Lokola mutu fallait ba lia. Oyo si ba bomaki me ba réussir te. Monda mo ya bango to yebite nde sukaki. Maman na tata mwasi ba landana. L'espace à 2 mois. L'espace à 2 mois. Ils allaient qui bembe à Sony, bato si ba yeba ki maman na zana misala mabe. Famille yeba ki tata moi sa zana misala mabe. Donc bazo ki na bango funérailles moko ya digne tsoki ndenge nini te. Maman na biso to lexa ki bembe ne mba moko. Po mutakufi akasika motema abandi ko vimba na ndenge moko akosakana te ba tie formol net ba tie formol te donc zo mona penda ke te donc mutoko moya ko lela te zate moko exposer ndenge nini ba tie formol me muta vimbi ba finika nde cercle ya ko finika ba système ko kanga singa za résultat la championnat mais ya maman biso bazala ko obligé ko kanga ba singa po mo finu ke fanda ki malamu te ba fina ke nde ko fina na cercueil. Tala makambo. Ganfaya na nga kufa. Akota mabela tika ba anayi. Nzamba lobaka. Nzamba revelaka. To boite. Mais, kozana na ba sentiment unga na zalaki na ngote la championnat. Yebisa peuple nzambe. Kozana na ba sentiment te. Mutu azo bondiso musika. Eza ndenge musume mutu akomi kolia kolala na onda komoko. Eza na facilité ba na ko livrer yo. Ils allaient qui bitia maman na biso qui kofande pas grand frère kuna liwa famille panzani mosa kei bana ba kei ale mama yakana ndako nanga po abomanga pe lisusa panza a continuer lisusu na mbana msusu po azana bani bele ma wa passe na motema yango mutu aza mutu nzambe kanda otikala nzambe bolkenda kana dajo teke mama bota ki biso toki tozala ki bana mki albite tozala bana mki mama na bokola biso metala Dieu moka zo meka ko simba molimo nga atiango na saki na ye na omona azwinga na maboko alashe ngai na komi donc neti mwana popi moko boye donc bazwiyo bakoyi koluka ko bomba yo ndo mona akete muta kufi ba bomba esprit na ye quelque part na ba témoignage to koma koyoka
po après bayeba na kosala nango po molimo lekepa nzambe te eza na esika toroma bato babomi baonde bazokonza bomoi na yo ya solo la championne elobe lobaka soki nzambe permettre eloko te osalema te. Dieu n'a pas permis ma mort. C'est pas parce que naza mon santo te mobali ya ekobo mobali ya kindumba la championne lelo ata mwasi atikali nuit. Papa me soko bera be mama ata mwasi atikali nuit elobelaka ngai so eloko te nabi ah papa otiki kaka les conséquences c'est corrigeaka que conseil po eza na nzela wana mwasi baotsa na nzela no mobali baotsa na nzela no balukaka yo bamona kote batieli mwasi ya baguna yo mwasi aza na basili kivu soki alati libai efandi aza na lisembe alati robe omoni mpenza obike olala se ececera ye nde baotsa na nzela na yo nga nalinga mibali ya bafavore mibali ya bango nde ye wana nde baotsa na nzela na yo ntango okomona mo resiste eza te nzoka eza nde nini batie motambo mpo bazwa yo malamu il faut ozala tache ozala suye voilà témoignage ya papa na biso nayoki na bachere de pou nzambe aza malamu papa atikaki ndumba bakangama lisusu na nzambe malamu mama kufa tata mwasi akufa na bana tata mwasi mibale lisusu bakufa la championne aliwe elandanaki au moins 4 personnes mawa na mabota na biso ya baafricain yebisa baabone ya Likina TV bato nyonso baoza occasion ya kolanda ya kobetaka tolo te famille nanga ya kobeta tolo te oyebi te nzambe kanda yebi bondelaka nzambe kobetaka tolo te biso te oyebi te papa na biso ayebaki te moto amonaki azolinga zwa molimo ne mama oyo aboti ye nde azolinga zwa molimo natya na saki soki baresisaki peut-être le mosalinga azonga te toyebi te eza makambo ya nzambe alingi apermettre ye tala yo osimbi osimbi baofele osimbi baveve na likambo eza ya solo ngai nzambe na revele bato na sepeli ko révéler état d'âme maman na bino yo telemi avec des sous et tout yo la kisi peza kete ngai nde na beti tolo ke na kolakisa yo musala ya maman na bino yo moko komona yango ba ya kolobelo na prophète te o te yo moko komona yango ko vivre seni nyonso tu ndenge maman no asalaka bandeko nzambe aza nzambe akotikala nzambe na bonzambe na ye. Si c'était que oh ba pasteur oh boy papa na biso obanga yoka te yango bato msusu yo il faut le msoka okuta na cheval la lobby po yoka po tika bezaleli no mabe wana fo eloko moko ya passe comme l'eau po changer po za na motema ya moto oza na motema ya musuni olongwe motema ya libende parce que ça na bato msusu bana motema libaya ana motema ya libanga. Ils ont des circonstances de ça que mon komi sympa, au komi humain. Tu peux regarder autant que non, si ça arrive, ça peut m'arriver aussi. Papa lobi la champagne na beta les solo, papa na beta les solo. Papa lobi a totika les nuits. Na misala na biso. La championne na collègue nanga. Tant na zonga musala na kuta ete na yebi suite na ete eloko moko te nini te na mera ko se renseigner na zwa pe suite te mais pourtant mutu to bima na ye 2 ans atika musala ka boye bato mususu aye na eka wana envoyer na YouTube envoyer oya ko kimiso musika na nzambe oyo azo suyer yo indirectement tu es là pour être suyé. Na buzoba, na makambo ezangi mutu na makolo. Il y a des envoyés partout dans nos familles, na Facebook baza, na WhatsApp bazali, na nini, na YouTube bazali. So koza na molimo nzambe, si vraiment tu es conduit, tu sauras oyeba nani aza nani. Nani aza nani.
oyo wana zalaka animé na molimo nini animaka ye wana. Intel wana molimo nini animaka ye wana. C'est facile. C'est facile. Po liloba na nzambe lobi yanga boye baba mona bambuma ndeko nzete amange ko bimisa avocat te. Nzete avocat ko bimisa lipela te. Yanga ibo koyeba bango na bambuma. C'est tout. Donc oza na bendis o nzamba sungi ngai na yo. Koyeba bango na bambuma na misala. Voilà. Bandeko na lingi bino ya trop. Aimer partager bon limbisa. Fallait na sala ngo live mais na sepele kende boye po na zala un peu vraiment distraite po na beta li solo ya moto comme il faut. Na yebi batomi babaka soka pesi mo te la championne ngana lingi live beta li solo ngana live po tango soka plus d'une heure o beta rapenda li solo comme il faut. Po li solo yo ko beta na 10 minutes te. O ko beta na 20 minutes te ni na 30 minutes. Donc na lingi na mema bino hein na introduction développement conclusion papa na biso abiki abika mona kendo kia mama atika pe kindumba akoma fidèle. Hey, mama c'est du pétrin. Vraiment bande qu'on a lingi bino ya trop. Aimer partager surtout. Kobosana ko s'abonner. Juste pour te rappeler. Mkola suka. Mkola suka. Toko sambi sama. Donc, on a tout intérêt à que ça marche na biso. On a tout intérêt à cause de la malamu. Parce que, liwatango yaka elaka ate. Wao bakufa. Balataka pe ba pereka rouge boy langa. Bataka pe rouge à lèvres. Moi tentire pe. Ok? Et le kwana ba bengi liwa soki telemi. Etala rate. Ekolo mbongo na pote benini te. Yango wana. To bongi se tale etambol na biso. To bongi sa. Comment bande on a lingu na ton? C'était la championne, la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède. Le loisa dimanche. Bah bon dimanche na bino. Vous allez bien. Pour y ba juste na kosa la nini. Ko mekana ko poussa na so lelo. Près ya nini ya créateur na biso azali nzambe pour na kotala ki ake koza papa na biso Robert na séjour de mort. Il était mort. Mort, bandeko. Mort. Moi, ce sont les lits. Nandela ya morgue. Nenzamba kenda kosala nini. Kozwaye. Asalika neti. Asa ko éternel boy. Nde moli mozo ina nzoto. Alamu ka fongi misu mutu na ye. Na makola mwa ya mwasi na ye. Panique. Bandoki. Tata mwasi. Likango na mama na ye. Demandez-vous un peu la question. Likango wana ande kosala nini. Ande kosala nini. Donc, il n'y a pas à la qui na mission na ye. Mokilio isa mabe. Mokilio totamba na kobanga nzambe sayango c'est du pétrin. Donc c'est etc. Ba gros bisous na bino tokotani bala sima. Bye bye. Aimez partager. Kosanga surtout kosala nini kotira ngai loko te. Moni na kauki soyi na beti li solo oyo sala nini kosunga ngai na yo. Ba sentiment ya velote. Zala kondi na molimo mo santo. Molimo na nzambe convaincre kayo. Mais ba sentiment te moi si nanga penza na basidi wana nyoso akoza na misala ye penza te yaya molimo na nzamba convaincre yo. Yo za malade. Bye yo.